mosantu. Ovesika na biso mikulusu. Otalisa biso nzela tokoki kolonga. Bandeko ya libota bakoki kobwaka. Alleluya. Kasi yo linga biso ya mbote tobotama Yesu Masiya. Talondima kufa na ekulusu mpona biso Jésus-Christ de Nazareth. Otalisanga nzela elonga kilekamwa. Alleluya. Rakabasaka baboshe. Yekamana ya baba boshe. Jésus. Alleluya. Na okimela wapi? Batonga bachola yoza nzambo okufelanga na ekulusu. Alléluia. Soko pasi sokoliwa. Na yebi okolongwa na ngaite. Okotika masoki mokete mosantu je crois ça. Sopa kimaki. La puissance de ton sang c'est l'amour de Golgotha me réclame. Tingana zwabo. Alléluia. Soko pasi sokoliwa. Il était qui te feront la guerre. Mais il ne te vaincra pas. Alléluia. C'est le sang qui confisque les sangs d'Abel. Le sang de Jésus de Nazareth. Alléluia. 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 Okende wapi mosantu Yesu Masiya soki na yote. Tango malade mati mwinganga ba condamné Yahweh Yosué lokola métier par excellence. Alléluia. Libote sanga tina yonde tina na biso. Ataba pasi atakozanga nzambe. Atakozanga. Nakangami na yo na kotika yote. Natingama na yo mosantu nzambe moko na ndimela Yesu Masiya Nazareth. Otomboli opesi tina. Le Dieu de ma foi c'est toi Jésus. Alléluia. Tina yakolanda yo na binangai. Oh. Alléluia. Mokili babwakaki bamonaki loko ya. Bazobwaka tango yozo tombola mosantu. Na miso ya bato nani akokaki kotala ngai Yesu. Loko ezanga tino zokomisa tina. Lokoti opesi tina nzamba bomoi. Alléluia. Yango ngai na tomboli. Tika totombola mosantu Yesu Masiya Nazareth. Sambo ya matana ikulusu akufa pesa bomoi kotomika. Alléluia. Le Sèvre de Jésus de Nazareth qui la promet pose à la réussite. Attends la béni sécurité va voler la ceux qui va relever ma montée mais yo là. Le soleil finira toujours par Alléluia. Kolinga biso lokola yo mosantu. Ovesika na biso mikulusu. Otalisa biso nzela tokoki kolonga. Bandeko ya libota bakoki kobwaka. Alleluya. Kasi yo linga biso ya mbote tobotama Yesu Masiya. Talondima kufa na ekulusu mpona biso Jésus-Christ de Nazareth. Otalisanga nzela elonga kilekamwa. Alléluia. Rakabasaka baboshe. Yekamana ya baba boshe. Jésus. Alléluia. Na okimela wapi? Batonga bachola yoza nzambo okufelanga na ekulusu. Alléluia. Soko pasi sokoliwa. Na yebi okolongwa na ngaite. Okotika masoki mokete mosantu je crois ça. Sopa kimaki. La puissance de ton sang c'est l'amour de Golgotha me réclame. Alléluia. Soko pasi sokoliwa. Il était qui te feront la guerre. Mais il ne te vaincra pas. Alléluia. C'est le sang qui confisque les sangs d'Abel. Le sang de Jésus de Nazareth. Alléluia. 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 Yeah. Okende wapi
de matimu nganga ba condamné yawe yozwa lokola métier par excellence. Alléluia. Libote sanga tina yonde tina na biso. Ataba pasi atakozanga nzambe. Atakozanga yaya. Nakangami na yo na kotika yote. Natingama na yo mosantu nzambe moko na ndimela Yesu Masiya ya Nazareth. Otomboli opesi tina. Le Dieu de ma foi, c'est toi Jésus. Alléluia. Tina yakolanda yo na binangai. Oh. Alléluia. Mokili babwakaki bamonaki loko ya. Bazobwaka tango yozotombola mosantu. Na miso ya bato nani akokaki kotala ngai Yesu. Eloko ezanga tina ozokomisa tina. Elokoti opesi tina nzamba bomoi. Alléluia. Yango ngai natomboli yo. Tika totombola mosantu Yesu Masiya ya Nazareth. Sambo ya matana ikulusu akufa pesa bongo ikotomeka. Oh. Le Sèvre de Jésus de Nazareth, il a croix me pose à la réussite. Oh, mon pateli, Oboya kolala pe kondimba. Atala bendi sécurité bakolala soki ba relever bango te na yo la. Ananda kayona tina zamba mayata. Esika yo lokotang. Lokola yo mosantu yo kufela kinga ofesika na biso nekulusu otalisinga nzela otalisa biso nzela tokoki kolonga yesu ndeko na boli bandeko libota bakoki kobwaka. Alléluia. yo linginga mingi kasi yo linga biso ya mbote tobotama Yesu Masiya kufela kinga talondima kufa na ekulusu mpo na biso Jésus de Nazareth. Otalisanga nzela elonga mokili ekamwa. Alléluia. Rakabasaka baboshe yekamana ya bababoshe Jésus. Alléluia. Na okimela wapi batonga bachola yoza nzambe okufelanga na ekulusu. Alléluia. Soko pasi sokoliwa na yebi okolongwa na ngaite okotikanga soki mokete mosantu je crois ça. Sopaki maki La puissance de ton sang c'est l'amour de Golgotha me réclame. Tingana zwabo. Alléluia. Soko pasi sokoliwa Il est écrit, ils te feront la guerre mais ils ne te vaincront pas. Alléluia. C'est le sang qui confisque les sangs d'Abel. Le sang de Jésus de Nazareth. Alléluia. 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 Yeah. Okende wapi mosantu Yesu Masiya soki na yo te. Tango maladi ematimu nganga bakondane yawe yozwa lokola métier par excellence. Alléluia. Libote sanga tina yonde tina na biso. Ataba pasi atakozanga nzambe. Atakozanga yaya. Nakangami na yo na kotika yote. Natingama na yo mosantu nzambe moko na ndimela Yesu Masiya ya Nazareth. Otomboli opesi tina. Le Dieu de ma foi, c'est toi Jésus. Alléluia. Tina yakolanda yo na binangai. Oh. Alléluia. Mokili babwakaki bamonaki loko ya. Bazobwaka tango yozotombola Na mosantu. miso ya bato nani akokaki kotala ngai Yesu. Eloko ezanga tina ozokomisa tina. Elokoti opesi tina nzamba bomoi. Alléluia. Yango ngai natomboli yo. Tika totombola mosantu Yesu Masiya ya Nazareth. Sambo ya matana ikulusu akufa pesa bongo ikotomeka. Oh. Le Sèvre de Jésus de Nazareth, il a croix me pose à la réussite. Oh, mon pateli, Oboya kolala pe kondimba. Atala bendi sécurité bakolala soki ba relever bango te na yo la. Ananda kayona tina zamba mayata. Esika yo lokotang. Yes.
Ovesika na biso na ekulusu. Otalisinga nzela. Otalisa biso nzela tokoki kolonga. Yesu ndeko na boli. Bandeko libota bakoki kobwaka. Alleluya. Yo linginga mingi. Kasi yo linga biso ya mbote tobotama Yesu Masiya. Talondima kufa na ekulusu mpona biso Jésus-Christ de Nazareth. Otalisanga nzela elonga mokili ekamwa. Alleluya. Rakabasaka baboshe. Yekamana ya baboshe. Jésus. Alleluya. Na okimela wapi? Batonga bachola yoza nzambo okufelanga na ekulusu. Alléluia. Soko pasi sokoliwa. Na yebi okolongwa na ngaite. Okotikanga soki mokete mosantu je crois ça. Sopa kimaki. La puissance de ton sang si l'amour de Golgotha me réclame. Tingana zwabo. Alléluia. Soko pasi sokoliwa. Car il est écrit, ils te feront la guerre. Mais ils ne te vaincront pas. Alléluia. C'est le sang qui confisque les sangs d'Abel. Le sang de Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Yeah. Okende wapi mosantu Yesu Masiya soki na yo te. Ntango maladi emati mwinganga bakondane yawe Yozué lokola métier par excellence. Alléluia. Libote sanga tina yo nde tina na biso. Ataba pasi atakozanga nzambe. Atakozanga. Yaya. Nakangami na yo nakotika yote. Natingama na yo mosantu nzambe moko na ndimela Yesu Masiya Nazareth. Le Dieu de ma foi, c'est toi Jésus. Alléluia. Oh. Alléluia. Mokili babwakaki bamonaki loko ya. Bazobwaka ntango yo ozotombola mosantu. Na miso ya bato nani akokaki kotala ngai Yesu. Eloko ezanga ntina ozokomisa ntina. Elokoti opesi ntina nzamba bomoi. Alléluia. Yango ngai natomboli yo. Tika totombola mosantu Yesu Masiya Nazareth. Zambo ya matana ikulusu akufa pesa bongo ikotomika. Oh. Le sèvre de Jésus-Christ de Nazareth, il a croix me pose à la réussite. Oboya kolala pe kondimba. Atala bendi sécurité bakolala soki ba relever bango te na yo lala. Anandaka yo na tina zamba mayata. Esika yo lokotang. Lokola yo mosantu. Ovesika na biso na ekulusu. Otalisa biso nzela tokoki kolonga. Bandeko libota bakoki kobwaka. Alléluia. Kasi yo linga biso ya mbote tobotama Yesu Masiya. Talondima kufa na ekulusu mpona biso Jésus-Christ de Nazareth. Otalisanga nzela elonga mokili ekamwa. Alléluya. Rakabasaka baboshe. Yekamana ya baboshe. Jésus. Alléluya. Na okimela wapi? Batonga bachola yoza nzambo okufelanga na ekulusu. Alléluia. Soko pasi sokoliwa. Na yebi okolongwa na ngaite. Okotikanga soki mokete mosantu je crois ça. Sopa kimaki. La puissance de ton sang si l'amour de Golgotha me réclame. Tingana zwabo. Alléluia. Soko pasi sokoliwa. Car il est écrit, ils te feront la guerre. Mais ils ne te vaincront pas. Alléluia.
sang qui est plus que le sang d'Abel. Le sang de Jésus de Nazareth. Alléluia. 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 Yeah. Okende wapi mosantu Yesu masiaso kino yote. Kama malade matimu nganga ba condamné yawe Yosué lokola métier par excellence. Alléluia. Libote sanga tina yonde tina na biso. Ataba pasi atakozanga nzambe. Atakozanga. Yaya. Nakangami na yo na kotika yote. Natingama na yo mosantu nzambe moko na ndimela Yesu masiya Nazareth. Le Dieu de ma foi, c'est toi Jésus. Alléluia. Oh, alléluia. Mokili babwakaki bamonaki loko ya bazobwaka ntango yo ozotombola mosantu. Na miso ya bato nani akokaki kotala ngai Yesu. Eloko ezanga ntina ozokomisa ntina. Elokoti opesi ntina nzamba bomoi. Alléluia. Yango ngai natomboli yo. Tika totombola mosantu Yesu masiya Nazareth. Sambo ya matana ikulusu akufa pesa bongo ikotomika. Oh, le sèvre de Jésus de Nazareth, il a croix me pose à la réussite. Oh, mon pateli, Oboya kolala pe kondimba. Atana bendi sécurité bakolala soki ba relever bango te na yo lala. Ananda kayona tina zamba mayata. Esika yo lokotang. Lokola yo mosantu yokufelakinga ovesika na biso nekulusu otalisa biso nzela tokoki kolonga Yesu ndeko na boli bandeko libota bakoki kobwaka. Alléluia. yolinginga mingi kasi yolinga biso ya mbote tobotama Yesu masiya talondima kufa na ekulusu mpo na biso Jésus de Nazareth. Otalisanga nzela elonga mokili ekamwa. Alléluia. Rakabasaka baboshe yekamana ya bababoshe Jésus. Alléluia. Na okimela wapi batonga bachola yoza nzambe okufelanga na ekulusu. Alléluia. Soko pasi sokoliwa na yebi okolongwa na ngaite okotikanga soki mokete mosantu je crois ça. La puissance de ton sang si l'amour de Golgotha me réclame. Alléluia. Soko pasi sokoliwa il est écrit, ils te feront la guerre mais ils ne te vaincront pas. Alléluia. C'est le sang qui est plus que le sang d'Abel. Le sang de Jésus de Nazareth. Alléluia. 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 Yeah. Okende wapi mosantu Yesu masiaso kino yote. Kama malade matimu nganga ba condamné yawe Yosué lokola métier par excellence. Alléluia. Libote sanga tina yonde tina na biso. Ataba pasi atakozanga nzambe. Atakozanga. Yaya. Nakangami na yo na kotika yote. Natingama na yo mosantu nzambe moko na ndimela Yesu masiya Nazareth. Le Dieu de ma foi, c'est toi Jésus. Alléluia. Oh, alléluia. Mokili babwakaki bamonaki loko ya bazobwaka ntango yo ozotombola na mosantu. miso ya bato nani akokaki kotala ngai Yesu. Eloko ezanga ntina ozokomisa ntina. Elokoti opesi ntina nzamba bomoi. Alléluia. Yango ngai natomboli yo. Tika totombola mosantu Yesu masiya Nazareth. Sambo ya matana ikulusu akufa pesa bongo ikotomika. Oh, le sèvre de Jésus de Nazareth, il a croix me pose à la réussite. Oh, mon pateli, abomoinanga. Oboya kolala pe kondimba.
ata na bendi sécurité bakolala soki bareleve bango te, mais yo lala alandaka yo na ntina zamba mayata esika yo lokotanga. Lokola yo mosantu yokufelakinga ovesika na biso nekulusu otalisinga nzela otalisa biso nzela tokoki kolonga yesu ndeko na boli bandeko ya libota bakoki kobwaka. Alleluya, yolinginga mingi kasi yolinga biso ya mbote tobotama Yesu Masiya talondima kufa na ekulusu mpo na biso Jésus-Christ de Nazareth otalisanga nzela elonga mokili ekamwa. Alleluya, rakabasaka baboshe yekamana ya bababoshe Jésus. Alleluya, na okimela wapi batonga bachola yoza nzambe okufelanga na ekulusu. Alleluya, soko pasi sokoliwa nayebi okolongwa na ngai te okotikanga soki moke te mosantu. Je crois ça. La puissance de ton sang, c'est l'amour de Golgotha me réclame. Alléluia. Car il est écrit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Alléluia. C'est le sang qui couvre les sangs d'Abel. Le sang de Jésus de Nazareth. Alléluia. 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 Yeah. Okende wapi mosantu Yesu Masiya soki na yo te. Ntango maladi emati mwinganga bakondane yawe yozwa lokola métier par excellence. Alléluia. Libote ezanga ntina yo nde ntina na biso. Ataba pasi atakozanga nzambe. Atakozanga yaya. Nakangami na yo nakotika yo te. Natingama na yo mosantu nzambe moko na ndimela Yesu Masiya Nazareth. Le Dieu de ma foi, c'est toi Jésus. Alléluia. Oh, alléluia. Mokili babwakaki bamonaki loko ya bazobwaka ntango yo ozotombola mosantu. Na miso ya bato nani akokaki kotala ngai Yesu. Eloko ezanga ntina ozokomisa ntina. Elokoti opesi ntina nzamba bomoi. Alléluia. Yango ngai natomboli yo. Tika totombola mosantu Yesu Masiya Nazareth. Sambo ya matana ikulusu akufa pesa bongo ikotomika. Oh, le sèvre de Jésus de Nazareth, il a croix mes pose à la récite. Oh, mon pateli, Oboya kolala pe kondimba. Ata na bendi sécurité bakolala soki bareleve bango te, mais yo lala. Alandaka yo na ntina zamba mayata esika yo lokotanga emati mwinganga bakondane yawe yozwa lokola métier par excellence. Alléluia. Libote ezanga ntina yo nde ntina na biso. ataba pasi atakozanga nzambe. Atakozanga yaya. Nakangami na yo nakotika yo te. Natingama na yo mosantu nzambe moko na ndimela Yesu Masiya Nazareth. Le Dieu de ma foi, c'est toi Jésus. Alléluia. Oh, alléluia. Mokili babwakaki bamonaki loko ya bazobwaka ntango yo ozotombola mosantu. na miso ya bato nani akokaki kotala ngai Yesu. Eloko ezanga ntina ozokomisa ntina. Elokoti opesi ntina nzamba bomoi. Alléluia. Yango ngai natomboli yo. Tika totombola mosantu Yesu Masiya Nazareth. Sambo ya matana ikulusu akufa pesa bongo ikotomika. Oh, le sèvre de Jésus de Nazareth, il a croix mes pose à la récite. Oh, mon pateli, abomoy nanga. Oboya kolala pe kondimba.
ata na bengi sécurité bakolala soki barelevé bango te me yo lala nalandaka yo na ntina zamba mayata esika yo lokota papa o ngana passer vraiment ba moment ebele ngana vandi na papa na batan ebele na ba o ba yebi ngai o mona ngana papa donc tombe o mona déjà le ya ba reconnaître donc papa était avec moi partout et avec papa hormis dans ma théâtre parce que dans le bon Richard Mukoko c'est vraiment mon papa vraiment ma théâtre moi j'étais avec papa ti naé au côté ma théâtre na zaki na pas Melina un jour naé na kuta papa na tournage j'étais avec Benny na kuta papa na tournage na Yali papa Tipelas bonsoir est-ce que ben Richard Azanani Richard peut pas dans sa camarade ah bon. Vous êtes sur Top Media TV. Kutalisanga nzela elonga kilekamwa. Alléluia rakabasaka baboshi. Yekamana ya baba boshi. Jésus, alléluia. Alléluia. Bonsoir, bonjour partout dans laquelle Monia officiel TV. Bienvenue dans votre émission 100% analyse avec votre humble serviteur Adouj Martial. Autrement dit, artiste complet. Voilà, qui est derrière la caméra, c'est Darius. Autrement dit, Prince Charmant, qui est petit. Il y a bien d'ailleurs Richard Mukoko. Nous sommes au Congo central. Au Congo central, précisément, on a Kissan qui n'est pas Iwapi. Donc, à Paris, Richard Mukoko, Aigle. Donc, le but trouve, le but de n'importe quoi. Richard Mukoko, Atikibiso, et il y a comme un soutien. Voilà, on va le bâtir. Le but c'est que, à base, il y a Richard Mukoko. Il est écrit dans la Bible, c'est que l'homme aura semé, il moissonnera. Bon, le banami m'a dit que le bas. Ma caméra pour le Canada, pour le Canada YouTube, pour moi, ça réussit la chaîne de la Bino. Moi, je m'attends que pour le mouton à l'ONU, nous sommes allés nous voir. Ah ouais, tout ça, qui sent tout précisément la CEPOMAD, Université d'Abussi, je ne m'appelle pas. CEPOMAD, la police. Le pas le Richard Mukoko, on va pas. Richard Mukoko, pendant la base. Richard Mukoko, on a reconnu les au Nyoso. Richard Mukoko, on va dans ma tête. Richard Mukoko, on a dit, ah, on est dans la tête. Tout le monde partout, la TV, la photo, n'importe quoi, pour le matin à Richard Mukoko. Voilà pourquoi la délégation est où Kinshasa, et où Awa, pour la famille, le vieux mortuaire. Il y a une décoration de Richard Mukoko, et ça Awa, la carte est à CLS. D'abord, bon, on a posté à Richard Mukoko, pour le but bravo, artiste Richard Mukoko, autrement dit, Aigle. Ça m'a dit Richard Mukoko, on va faire Aigle. Aigle, on va faire la macaron, on va faire là-bas. Après, on va faire une espèce. Mais au moment où on va disparaître, à quel plus haut. Asi espèce de superman. En fait, on a peut-être 155 jours. À sa venir, on va dire que l'on va plus à Calabo, tu vas plus à comme faible. Mais lorsque ça retourne, on va dire que l'autre n'a pas on va dire que on va rocher. Manza ka kale longo ya sike sani ebeta. On se bec mais on bec on va dire plus de 50 fois. Le bec à sike sani ebima. Écoute on va comme Congo, à ta serpent pour avoir plus de minutes. On va comme la porte du faire au facilement. Voilà pourquoi on le micro. Donc on a la carte temps. Donc on a aussi la décoration parce que de l'eau vous parlez de Richard Mukoko. Richesse de là, de l'eau bassin la vie mortelle n'a pas na Kinshasa comme mardi mais le dimanche et ça awa pour recevoir nous allons prendre na Richard Mukoko et puis on a camarade moi Richard Mukoko moi aussi voilà c'est ma conseil parce que le monsieur va Richard Mukoko moi c'est moi qui c'est les messieurs attention Richard Mukoko non oh de cette histoire après on va mis à côté donc bon comme nous sommes pour nous sommes à niveau de la campagne mon cas de tout ça le lever morceau ah délégation nyonso ya Richard là le temps on doit la Kinshasa bon ba mini bon ba pas comme si il y a bon ba trop mais bon ba toi la bagage vous à moins attendre ba comme la vie je pas bon comment ça dit réputation ya Richard Mukoko au milieu boyeba qui ne pas ne permet la été allez sur ça pas mais lui c'est une valeur ya moto à Tikibiso moto à Tikibiso il crise
jamais oublié ezokisi biso mais nzambe moto asalaka bato libo moto azwi libelo mingi ya toute circonstance po libe toujours bien nde moto apesa biso richard mokoko ye mpe moto azwi ebi bravo toujours art des artistes bravo richard mokoko bravo richard stella mpona art po bopose au pied de votre terre là où vous êtes d'accord avec moi tokota na kati tokota na décoration nini eza tokota bateli biso positif monya na kati ya ndako oyo mokoko abanda ozala na kisanga tobokaka tokota bino na kati ya ndako po mokaka tokomi fier eza fier abanda okelela abanda mpe olinga nzala te vie ezala tobi bongo on vit pour mourir richard servir dieu c'est pour azalaki serviteur de l'état azalaki lokwa mondimi abere po abetelo maboko na église aobeta te soki azongi atali makomi ntongo azonga félicité yango wana oyo biso tosi richard mokoko azalaki kantine te richard mokoko omonana milongo ya deux fois te richard mokoko azalaki bazolinga mikolo aolinga baleti ata groupe ebotami lelo richard mokoko azolinga kotravaille na bango aobetela biso masolelo badarius akondima te matali kibala mais aozonga makolo po ani aoti kopesa bato aza richard mokoko amisi bato ebele na art nakasa ndako ya de chambre asanga cuisine zapesa okele personne nzambe apesa richard mokoko vie anga azongola biso dans 2 ou 3 semaines mais nzambe azwi molimo na seni yake voilà pourquoi tomona décoration eza mbongo euti na antpc te richard mokoko ano babie famille na ye eza les artistes alikanisi basali tozwi mpe image ya siko tozwi mpe image ya pokwa botala ndenge baartiste bakoya balela richard mokoko exemple oyo richard mokoko aopesi atikeli biso ile bozo exemple wana soki ovivre lokwa richard mokoko ozala toujours regret eza kaka parce que max oyo eza anniversaire na ye c'est vrai kabotama le 26 naza tiki biso mingi oloba eza te nasali image oyo mpona osekrisa bato te mais image oyo nasali yango mpona mafiose oyo bozoloba na kombo ya richard mokoko richard mokoko akaki voyage na kinshasa alinga azonga mais azongeli biso koli oseka matanga bato lobi baoseka mpe wana soki oza famille artiste ya solo est ce que yo oloko osali réputation matanga richard mokoko est ce que yo pene oyebaki richard mokoko ndenge azalaki le charismatique silencieux oyebaki ye bien ntan mosu oyebaki te richard mokoko akufi aza bakonda te etokomisi nzambe mpasi richard mokoko nzambe azwi bien bon mosusu bakenda bakoti bapitel ba 2 ans 3 ans asisi famille nyonso mbongo epuis richard mokoko ayebaki nzela na ye azuke ayebaki kaotika biso mais baparole malamu apesa ye biso abi petit bino botika mokili le terrain est encore glissant eza lobo osimi motema na bolobaki ndo atiki matiki maloba te parce kamikamela bina ndako boyebi te place ozalaki na ye avaki makambo siko abi petit le terrain est encore glissant ezala bien nde bayebi lolenge oza na lobi mpe ezalaka na lolenge wana po moko bafuna question baloba te kochange merci na conseil on a biso bako artiste Darius bila biso image awa tomoni eti badesigner baosa mosala na bango bato bayekoli tozwi image ya aéro pourquoi parce que ntango mutu ekokota moi tosala susu image comme c'est déjà tozwi image ya ndambo yango oyo tosali to comprendre place ezali epuis bachaise yango eza na nsima yateka bato bafanda o bafani na babrike non yango eza ntango bato okila ye ya mesi bato bakusana biso biso bakoseka awa ntongo ya monene chango baza moto akutela te zumatumba esalinga mpasi andres dibinga natangi komona bino esalinga mpasi misi lolo ezalaki mpasi yananga gabriel eutai poto oyaki ozali ntango mfana naki chambre otika kolesa bafamille na bino na mbongo ya mafinga na bandeli lisusu ekelo moko asemeli mosoni est ce que bino bomona ata mwana moko ya richard to mpe bafille peti ya richard esi basala émission tosalaka émission te parce que atolela papa na biso
Mais na yé koloba lelo pourquoi parce que ba sotis ba boba ko bozo bisa mo na me. Exactement quand on a le bide le boue bino ba commission muta le vérité comme muta famille. Na nga famille bo tate. Na appelé ça ba coûter. Mais na ça au milieu du village. Tu veux qu'après ça va se voir la société, mais tu as ton côté la vérité. Ceux qui ont un message on appelle si na tout type de bakou. Je vous présente toutes mes excuses. Mais ça, l'homme qu'on a prêt. Vous avez fait la série. Dans le bac artiste, dans la machine à mon corps. Ma télé ne coulait pas les autres. Eux ne coulaient pas Darius et moi je coulais la vie. C'est vrai. Si c'est vrai que vous demandez Richard Moko, est-ce que Richard Moko m'attend à aller comme on va dire ça peut pas dire n'importe quoi. Moi quand Richard Moko comment dire n'y pas au tega c'est pas de consomme pour 5 spaghetti. Vous savez Richard Moko va couper un euro maintenant. À couper un euro maintenant. À tega spaghetti. Il y a un problème. Monsieur le société tous les cas. Ma père m'a nommé du solo balobi. À quel mboka mobuye bakomi na mboka à toutes les questions pourquoi na quoi bakomi na mboka babi lobby yo pose à lokola mais na lokola za riche wana ba avion ba sefe no pe na matanga on a aucun pas pourquoi parce que bakambolo baka na YouTube c'est tika la éternellement lobby c'est l'amour comment bloc ba Nigeria ba comment ba mikolo voilà ce qui va se passer bon c'est la même image. Merci Darius. Je vous laisse ma caméra. Merci maman aussi. Bon courage. Ozaki maman toutaki na tout ce activité. Tout ça na biso. Pour vendre ngwe sanye. Après ça nous conseille toujours à bien. Le Seigneur de Jésus de Nazareth, il a croix mes pouces à la réussite. Bonjour Darius. Bonjour. Matama volume A toza wapi? Oui, A toza na cité Ntele. OK. Venez. Donc tout près kaka ya Pégal. On va oba yini Pégal donc ça. Matama volume. Donc toza na avenue Ntele. Donc juste kaka pamene ya Pégal. Bato ba biso égal au bayara de centre boy ba le tomoni bon c'est la décoration le molo bani ouais le ezali soirée le retour ba payer mortuaire et OK tant yokaki message que papa na yo atiki yo esala ki ondeni. Premièrement ça fait mal vraiment mal. Parce que Richard Mukoko, pour moi c'est un papa, pour moi c'est un directeur artistique. Il y a mon route à la président. Moi je suis un directeur artistique. Papa a passé vraiment un moment ébélé. On a vendu na papa na bata ébélé na ba obayebi. Ngai o mona na papa donc tombe on a déjà le milieu de reconnaître maman. Donc papa était avec moi partout et avec papa en minant dans mon théâtre parce que dans le bon Richard Mukoko c'est vraiment mon papa. En mon théâtre moi j'étais avec papa si naé côté mon théâtre nazaki na pas Melina un jour naé na côté papa na tournage j'étais avec Béni donc papa na tournage na Yalis et papa il s'est dit non toi tu dois être avec moi. Papa et papa fait de moi vraiment un artiste complet parce que avant nazali nanga artiste métier mo beaucoup sika malgré que za père azaki wana zozaki na moi musika mais tant tout temps permet na papa le temps na côté métier artiste donc papa a fait de moi un artiste complet va montrer comment écrire un film si na yo comme appelle les scripteurs aussi na quatre groupe. Papa l'accingane bakoma scénario, papa l'accingane bakoma script. Donc papa azai vraiment nangai. Même aujourd'hui, naza ba Eva papa watiki. Donc j'étais vraiment avec papa donc naza proche, très proche nangai. Ça fait vraiment mal. Ton oreille sans moi j'étais au travail. J'ai na musala, ba yo bete nangai donc tout le monde déjà était paniqué.
bazana besoin oyeba deya position na nga parce que bayeba déjà ki na sango wana deya na ozala vraiment bien te moko mpe kaka ya kati ya groupe ayokomela nga na Facebook papa aza te. J'ai essayé d'appeler Alice numéro na ye bandoleka te, j'ai essayé d'appeler papa numéro mpe bandoleka te ti baconfirmation na bapage to na omona na baforme opublie ela omona eza vrai papa tili biso. Donc ça m'a vraiment fait mal même en ce moment. Donc eyebima lokola ndoto mais moko pene ekoma mpe réalité, donc ça me bouleverse. Donc au fond de moi j'ai vraiment mal, même à ce moment là ça comprend que Ozana Passi Makasi et puis aux yeux déjà Moutouya et pas Richard Mukoko. Est-ce que c'est vrai que Richard Mukoko n'a pas dans le pango? Oui c'est vrai, papa va nous vendre. Même si on a locataire est-ce que le locataire baza auto baza censé ou le locataire bazali papa masamba pas masamba pas locataire na biso awa. Donc bayebi papa zana papa donc libanda papa aza mutu mo aza social. Donc bon c'est là papa le bien pas masamba tous en position s'il vous plaît parce que bato on dit matin que Richard Mukoko azalaki awa za bande musu bazana yebi to so ben zana Mr Ben oui, continue. Parce que papa, premièrement, papa a un homme réservé. Donc, en tant qu'un artiste, il a un homme réservé. Pour papa, il a un homme humble. Il a été comme il a qui ça. Nous, moi, je vais de Kinshasa. Moi, je suis de Kinshasa. Par rapport à ma moussale. Je suis de papa, il a dit donc, bah sorti vraiment mingi nene ezalaka lokwa bato misusu ezalaka les artistes soki oza milie mo boye komilakisa papa type là s'il vous plaît. Donc ce sont des bateaux baza balocataire na biso bayebi papa type là sokoko ye moko témoigner so nga na tuni ye peut-être comme ça obima loa yo moko tuna papa type là bonsoir. Est-ce que Richard azanani Richard n'est pas dans sa camarade. Ah bon? Le foot est dans la carte de pango. Est-ce que c'est vous qui Richard Mukoko va souffrir? Non, Richard Mukoko va souffrir parce que de temps en temps, Azoya voyage, ça même par-ci par-là. On a place Richard Mukoko va souffrir. Batala rappel état de santé na. Ouais, tout à fait. Mutu a souffert. Ata ba yebi sote yo moso mona miso ko mutu za muta passe. Mutu a mona passe. Mais là tant on a un message à Tiki Biso, souki la kende. En tout cas, il makasi. Ça ça sont la vie bien comme ça. Nzambe asala biso bakola biloko donc on dit balamba fufu biloko lokola biso ebele na koloba ça dépend lelo eza yaye lobiko za yaye pe yaye lope yaye les gens nzela ya biso nyonso parce que moto moko te akotikala éternel na mokili oto na yebi te ata oza nani président kuta azoke yesu kuta azala mwana nzambe ye wana babakaka akenda bongo na babiso oyo eloko. Merci. Donc ils ont nzela na biso nyonso donc yo atolobi mabe ya moninga rome ezate mais les jours pe yo ba koloba mabe na yo na malamu. Merci. En fait s'il vous plaît moi je voulais dire ajouter quelque chose. Nga na ye awa na ye na bando travail awa. Je voulais dire on a zoka premièrement en tout cas et kozala vraiment première fois pour na biso comment on a biso qui pour réagir par rapport à Mamakamon parce que c'est que papa nous a appris, papa a appris à biso comment respecter les gens et papa a appris à biso qu'on a la réserve biso tout la réserve même matin ni papa koufa awa wa to bana mona ba message moko boye ba commenter ba bilo mon boye pour réagir mais bana ko toujours garder calme. En tout cas papa a bana souffrir pour preuve papa ici travaille papa bana ko sala papa Richard a bana ko sala na pharmacie na parking soki na parking ya Manzangu
parking en Banzangu à qui centre A so comme wana côté ya trippé papa wana ko travailler na pharmacie parce que papa aussi nengaza wana hormis makambo na ya mambo théâtre papa aza muto atanga papa Richard c'est un homme très intelligent, c'est un homme vraiment très intelligent. Aza nga bana benga papa aza guitare à plusieurs cordes. Papa aza vraiment na bagage intellectuel oyaye o aza ki na facilité pour s'adapter na makambo nyonso. Papa ici travailler ah papa on a ko sala kokende ya papa Kinshasa nga na osala parce que birotiko nga na osala non avant na quitter na kuma côté musuna on travailler ils avaient tout pour la place papa on osala papa a voyager ayaka ibisinga petit parce que papa on osala bon moi ben mwana aime son petit aya ibisinga petit na voyager na kiki pour na tournage mo benana na ngo après na ibisi ah OK papa ça ko komane na Kinshasa to bana ko so na téléphone et ko komane na temps moko kaka awa na pratika ya ba na solo na ba le 27 février. Le 27 février na solo donc dernier message na ngo so na papa le 27 février ah ça y a tout le temps solo na donc ko yoka ke papa bana ko souffrir et kamusa ngai nga vanda ana papa so papa na nga zangi ngala na yebi na parce que nga moda na zo salaire ngamona zito enfant to ngamona na zo non salaire vient nga yo ya awawa au monde ndenge to vivre le vieux Black na c'était comme on a parce que yi ayebi tozala awa to sangaka eloko te donc dire que papa va ko souffrir na ndenge to yo ka ya bandeko ba oloba ke papa va na souffrir papa kuma ko senga na biloko boye donc comment papa ko akoma kuto na niveau ko senga atiki biso moko bato kuto zala ina parce que biso toza ba toza lo wana ti ba code secret mon boya papa donc papa jamais ko kende ngana yebi papa bien père azamu tabareza pourtant ba on bien papa azamu tabareza papa jamais ko zo ba notal ça soki passe so lo mombo ici abandaki ko travailler akena makambo ya tournage lelo bozana veille mortuaire c'est-à-dire que Kinshasa boyate non Kinshasa toya Kinshasa vraiment toya groupe mobile Kinshasa toya biso nyonso toya mardi tozala wana et puis mardi na yebi ke ozala wana mardi ozala wana ozabiso ba image to ozala wana na Kinshasa ah to sala ngo juste na valeur wa papa zana tala yeke koto bato bayebi koto bato bana vanda na bango bazala bien bo l'exalter likamwana bomo parce que izana bato nyonso te ba okanga na biso po bakenda biso Kinshasa eza bato ba s'installer ah basala ba mapamu na bango alors pour na honorer mémoire ya papa na pas bato bayebaki yango to zeli honorer papa to sala payer mo pour na rendre hommage donc biloko wana to tika yango papa Richard nous disait toujours que la mort eza abimoro bisonyo solati obebisa réputation ya mutu vraiment surtout soki mutu wana za okufa mutu aza okufa obebisa réputation ça fait mal en tout cas vous avez vraiment la place na biso vous avez pena na place na biso nous sommes sa famille ça nous fait mal toi tout le monde ba moko boye eza bilo moko boye to ko loba te mais est-ce que beaucoup motinda biso to lobaka et ça passe soki bino pe na batana bino ekutani bino beaucoup bato baloba mabe mo ba bisa no réputation eza bien te pourquoi bosa na ngaka pour na papa Richard pourquoi bosa na ngaka papa Richard pour bozo ba base pour bozo ba visibilité les baisses et les visibilités na vie à bato alors omoni moi je dis toujours moni ba présent na biso o rattraper biso na vie bande konyonso o ba loba mabe makasi pona papa ba ebake ba pe batu bango pe un jour ba okendaka na ba o bango ba loba so ba lobi yango na bango pe jour ba okufa et ça la bien que Richard a une famille, Richard a des proches. Alors quand vous dites des choses oh yo il y a bien été oh sa réputation ça nous fait mal, ça nous affecte. Babylone surtout ça là on a ba sentiment tous en instrument moi humanisme on a parti na biso y mettre perdre en honte. Toi battu mais to perdre partie na biso y ba y mettre. To tu raté tout ça Babylone mo juste pour na ozo mbongo na ba page na yo pour bantela ba nini mo. Alors quand tu fais des choses où est blessé bah donc on sait comment on pense aussi que muto on entend on sait les Babylone bo ana famille ba royoka yango ba ko mo na pe likambo et ça ba ngo neni donc ba recevoir le courant bo ça biso passer bo ça biso passer so bimi libanda ve c'est ça que tu o tambola ko bana kaka koto wa kana kota la police wana ti kota si o bani pe na la police ti koto nyonso
moi ngai tong ba tosali conception ya papa ya mama matanga tant on zonga nani wana ya A3 wana affiche dans l'endroit no ba cheli boso wana ya portail tant on zonga ngo il y avait des bateaux ba tout nanga kutu papa okufi to mona kende ngaleka awawa papa Richard azala awawa tikalo za na matadi te na oye bate matadi obino obimisele papa na ebite matadi nini wana obimisele papa tikalo za na matadi te papa était ici avec nous oh to banobenga batu moko ba oyebisa bino. Parce que awawa kobima ya papa ezalaki ka juste surtout to ça peut-être même sur marché na biso même sur na parler même sur proviser ekiti to bi après to beta biso moi tout même sur yemo mo faire papa na bi ah mais qu'on a va na trop na parler to bima no peut beta no moi tout to bima to ke ba wenze to ke o découvrir pe ba wenza koto parce que ngana na nga étranger pe ah koto pe na na yebi yango te mais avec papa ezalaki moto vandi ba ça yo mo tambola te to beta no moi tout o beta tout papa zaki déjà na azana niveau mode ba yebi donc papa c'est un artiste oh ba valeur ya papa lelo ba te ba valeur ya papa te ba biso to lo ba je suis bien formé vie nango yebi oh ke mutaro ya bo soit côté écriture mon écriture mais maramunyo sona tout ça je l'ai appris pas ya papa zana ba singa ya bato awa même ici awa na Congo central awa eza bato ba témoigner ba yebi papa ba kisubi la bato ba zebele o ba artiste papa formé. Alors c'est pourquoi Bobanoro ça va biloko mon ba mensonge mon raboé pour ça biso famille plutôt que passer ça fait mal, ça fait vraiment mal. Ça fait vraiment mal. Merci. Mais et ça les loro tenzamba zali. Ya maramunyo to ça la nzambe ka kazala. Lelo obebisa réputation muninga lelo olo ba maramu ya mabe pona obebisa ko nuire réputation ya baninga pona osaba tu passe na kata mutema. Mais nzamba zali nenga to loba toujours tous ces pays ici bas. Awa bino bozo bebisa réputation ya papa ngai ya Belinda na yebiye parce que moi je prie avec ya Belinda na yebiye mais naza ni na famille libota ni soki côté ni moi je suis un artiste mais naza ni côté ya nani wana on dete koma baka kambwe mwana baka wana ngazala ngoti. Alors arrêtez de salir le nom de notre papa, arrêtez de salir la réputation ya papa. Parce que et ça la biso mabe so comme na bati niveau biso to bandara ko bana ko réagir na ba biloko mo parce que ça nous fait mal. Dernièrement moi j'ai vu la vidéo ya Elise alors c'est plein de rapports na marambo bozo affecter ba moral ya bato bozo affecter mitema ya bato ça nous fait mal. Moi na mon côté a ko sepela moi na mon côté a fongola minu tango ba otanga ko papa na ninga mabe moi na mon côté na mukili oyo a sepela kake papa na eba otanga na komo ya mabe. Arrêtez de dire des mensonges ba manga munyo sona po epesa bino ba vie. En tout cas arrêtez pena arrêtez. Merci. Vraiment ya mona na lelo ka ngalo ba ya suka ya mwana arrêtez s'il vous plaît. Tu comprends que vous avez placé Richard Mukoko, Azaki propriétaire de Kisantu. Alors, on a le pan aux Amoulaï, Richard Mukoko va nous souffrir, pour nous, sommes locataires. Donc voilà, tu quittes Kisantu pour tous les images. On va se Richard Mukoko nous fan. Il y a sa papa bio, Abaloninga bio. Il aimait toujours la nature. Voilà, moi, Bilanganaïa, Tiki Tiki, toujours Nakata Lupango, sans pour autant côté aux Anaboko. Nyonso wana sima artère na imoko Black Malamba. Donc voilà, tomoni yango. OK.